Mutadala initiative ya malamu botika initiative na ye continuer tina suka tangu boye ko arrêter initiative ya mutu parce que ça na bato ba pesa ki bango terrain wa waya avant que Jean-Marc azwa terrain oyo ça na bato o ba pesa ki bango badaki ba visionnaire ti utupenda oya uti musika aya sali boro iterimiro jekoko bunda na boro abeta ngo boyite kole loko oyo asisi on a unté pour combattre Congo il faut avoir la vision et donc c'est un visionnaire bato ba leka ki le passé bataki na vision courte baki na vision mo daki limité ba pesa ki solution pour na waya te comprendre babunda bitumba awa jekoko entre nani député na biso nani yo mususu nani boda motemona baya batonga terreau boyete mais tant Jean-Marc a joué waya alakisi vision lointaine vision ya musika alakisi ke ngalaza un vrai partenaire na kati ya mabele nanga mwana nganya uti musika aya pesi boro valeur atongi yango na ndenge na ye moko eloko moni ondeko epesi bana kinga bwa nyonso esengo mingi po anini po esiko ezaki esika moko ezala salité depuis le temps eza bakonzi ebele na kinga bwa bakipa terrain te Jean-Marc aye kutu aye sika azwi ba moyen na ya disposer ba moyen abongisi place o après ça bayokele mitema mabe batie politique ya mabe bakosele makambo asali boya lobi boye bazwi babombi ekuna ape bamemi makambo ngo sumbangu eloko esilite baye sali ndeti ba inokire po batu ba mone ke bango ndem tu basala kango jamais boro pena esilite mbe baye mbangu inogre. Merci, bonjour, bonsoir à toutes et à toute personne qui nous suit partout à travers le monde. Topé Simbote Nabalandi Oyo, Bomesana Penza Kolanda, Yabino Journabilité de la presse congolaise Jonathan Bango. Nengetolo Barakaka, nous sommes là pour vous présenter, nous sommes là pour vous donner les actualités, nous sommes là pour vous donner, comme je dis toujours, la nourriture. La nourriture, ezabiloko oyo penza salarake baike bana ekolo Congo, baye bapenza ndenge nini ekolo ezokende na lobaka toujours, touti wapi tozokende wapi pe toza wapi. Yango yabino journabilité de la presse congolaise Jonathan Bango lobaka toujours, tosengaka toujours, tolo na bolingo na mitema ya ba congolais, toye bapenza kosimba ekolo na biso pour que ekende liboso ndenge na lobaka, mais par la main, union fait la force, avec union, ne ekolo Congo ekokende liboso. Wana na pesi mbote na les grands caméramens ou vraiment za sima bilili papa Eli caméraman ya mayele oazope sapenza ba image ya kitoko Montréal na pesi mbote na ba congolais nyonso o bazolanda biso partout à travers le monde. Na bosanité fondation Winnie Botuli madame Winnie Botuli avec fondation Wina to pesi bino mbote na bana nyonso tu orphelinat nyonso bazolanda biso ya fondation Winnie tobosanité kopesa mbote na vice ministre de budget papa Élisée Bokumwana avec bana ya puna nyonso tu topesi mbote na ba autorité nyonso ya ekolo Congo lelo ndenge bozomona chers fidèles téléspectateurs ndenge tolobaka kabokota abonnez-vous massivement na ba chaîne na biso oyo penza bosepela kolanda biso. Je pense que mingi ya koloba eza vraiment te parce que bozomona derrière nga na telemi liboso ya stade auto bengi bongo stade municipal ya waya toloba nanu waya parce que yango nde to epenza pona ko beta penza masolo na yango koyebisa penda ba congolais ko pesa bango penza nini pourquoi toye ko telema na sima to liboso ya stade auto bengi bongo stade municipal waya topé oyo ba surnommé yango stade de municipal Etienne Tshisekedi wa Mulumba to beta moi muke penda lisolo ya place oyo parce que ezali stade ton ezali terrain ya football
oyo etokoki oloba terrain principal ya quartier Kingabwa commune ya Limete esika oyo ba équipe nyonso tu ya Kingabwa bayaka kosangana pona kobeta penza match kosakana kobeta ba sélection toyebi ke bana Kingabwa bayebi bien tango tozolobela parce que eza na makambo ebele oyo penza tokolobela lelo par rapport ya stade oyo tutelemi liboso na yango penza tozali kolobela mingi ndenge bozo mona yango tolakisa bino babilili ya stade oyo ndenge ezalaka maye bandaka kotonda awa na terrain oyo ekezalaki soki ba joueur bazobeta bale il faut ba pepa nanu mai il faut ba pepa il faut ba luka ba moyen ba sala tout ça solution bandaki penza ko luka mai pa ya ba natif ya Kingabwa to bana ya Kingabwa oyo penza bazui autorité bazui mwa bokonzi oyo basimbi pe bazali kotambusa bongo penza ville province ya Kinshasa balukaka makambo ebele to ebi to pesi mbote na ndeko Juvenal oyo bana Kingabwa nyonso bayebie aza mutu oyo abetisa ba sélection na terrain oyo to benge yango terrain waya abetisa ba sélection oyo ebandaki vraiment kosangisa bana ya Kingabwa ebandaki kosangisa bana ya Limete ezalaki kosangisa bana ba équipe ya ebele oyo bazali bongo pembeni ya Limete to ya quartier Kingabwa bamana koya na stade oyo to pe na terrain oyo to bengi yango terrain waya babandaki koya kokuta na pona kobeta ba match. Honorable Jekoko Mulumba avant akoma vice gouverneur to ebiete azam moko oyo azalaki pe na souci ya komona ete stade oyo to pe terrain oyo waya ezwa vraiment forme na yango ekoma penza na ba qualité ya ba stade nyonso oyo ezali municipal soki tozongi lisusima toyaki komona ba stade to pe ba terrain municipal oyo batiaka ba éclairage mais terrain oyo waya ezangaka éclairage ezangaka lumière bana Kingabwa nyonso tu bamonaka yango ezali injustice parce que soki tozobeta masole ya ba terrain tozomona KGD tozomona Mefe tozomona stade municipal ya Matete ezwaka penda ba forme balatisaki yango bakomisaki yango na niveau oyo ekomi lelo yo ndenge bana mboka bana ekolo Congo ndenge toloba bolingo ya ekolo union fait la force union nde kosala ete ekolo na biso Congo ekende liboso elongo na bakonzi ya ekolo soki tosimbami tokomona ete mboke kokende liboso yango na lobi lelo nous sommes là pona kobeta pena masolo ya terrain oyo terrain waya wana toza wapi toza na commune ya Limete na quartier Kingabwa awa place oyo to telemi babengi yango terrain waya nde tozobeta masolo na yango donc lelo oyo ndenge bozomona terrain oyo elati lelo synthétique bozomona lelo terrain oyo ezui lelo bagradé terrain oyo ezui penza forme ya stade municipal parmi ba critères parmi ba stade nyonso tu oyo batongi na kati ya ville province ya Kinshasa kasi misala ya construction nango ebandaki bongo na mwana mboka Jean-Marc Kabundu oyo azala bongo président ya IDPS en l'intérim à l'époque ex azalaki pe lisusu vice président ya Assemblée nationale Jean-Marc Kabundu yende lisusu lokola bolingo ndenge na otukoloba na tangi ba honorable Jekoko Mulumba ba F Bazaiba bazabat oyo bazalaka na souci makasi ya Kingabwa ezwa développement bazalaka na souci makasi ya komona Kingabwa pe ekoma na niveau lokola ba quartier nyonso tout et surtout eza na liti ya makasi parce que Kingabwa a tout Kingabwa za na ba port Kingabwa za na ba wenze Kingabwa za na lelo yo stade yango yo Kingabwa za na morgue donc ceux qui tozolobe la commune Kingabwa déjà eza ko apporter déjà image et babenga yango commune parce que aza déjà na makambo ya ebele mais lelo vraiment wana ezala ki parenthèse tozolobe la mingi terrain oyo to telemi liboso na yango to pe eza na sima na biso to benga yango terrain waya kasi tozolobela ni tolobi ke construction to misala ya kotonga nango ibandaki na likanisi ya mwana mboka Jean-Marc Kabundu kasi avant te ye aya ko banda to monaka ba Godard motemo na balekakawa toujours pona ko luka ndenge nini bakoki ko mettre forme na terrain oyo waya
balekaka mpona koluka kotia penza ndenge nini terrain ekoma penza ndenge epesa komi bijou moko na Kingabwa mpona bafootballeur nyonso to ya Kingabwa baenviaka lisusu te baterrain to bastade municipal oyo eza na bacommune mosusu na ntangi awa Godard Motemo na baleka bapesa pe bamakanisi na bango basala baterrasse Jekoko Mulumba pe basalaka na ndenge na bango à l'époque wana bazana nu na ensemble provincial lelo yo mwana mboka Jean-Marc Kabound yepe tangwaye alobi bonga pe na kotika boete il faut pe na continuer na vision oyo bandeko bazalaki na yango lokola misolo ezali lokola pe tozala na pona kopesa papa mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo maboko po ete na vision na ye on alobaka toujours l'Allemagne d'Afrique et Allemagne d'Afrique eza ko compléter pe que partout place bosoto ezali et comme ma propre place mabe ezali pona kopesa toujours esengo na population esengo na bana mboka oyo penza balingaka ye ndeko Jean-Marc Kabound aye kosala construction asali boyebi après makambo etaki koleka après sortie officielle na ye ndeko Jean-Marc Kabound azalaki interpellé via ba propos oyo abimisaki contre les chefs de l'État via ba propos oyo abimisaki na sortie médiatique na ye nde esalaki ete bavandisa ye nanu mwa moke epai ya ba juge boyebi ete azalaki ya kokangama kasi ekoki kotikala kaka bongo te esengaki ete esika oyo lokola basalaki yango po ete bana mboka bana Kingabwa bana limete babetaka ndembo to pe bale babetaka ba sélection na bango na ba vacances pendant que l'équipe eza na Kingabwa et envia ba stade mususu te esengaki basala inauguration ya stade oyo to benga krango terrain waya topé ezali suko na kombo ya stade municipal de Kingabwa topé Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Baptisé par l'excellence honorable mwana mboka Jean-Marc Kabound. Kasi inauguration nango eutaki penza kosalema na deux phases. Et pas ya mwana mboka Jekoko Mulumba otobengaka ye soso ya mboka. Pona nini babengi soso ya mboka pamba te balobi soso ya mboka kendaka musika te azalaka tango nyonso pemeni ya mboka na epona kotala bisika nyonso pe aliaka musika te asalaki inauguration nango en deux phases et salemaki avec impact na succès oyo penza bana mboka basepelaki bozana ba image oyo to balancer bokomona ndenge nini penza inauguration wana esalemaki par rapport ya intercommunal de football ba sélection betamaki ba commune ya Libanda et yaki pona kofungola stade oyo municipal Etienne Tshisekedi wa Mulumba to pe terrain waya ba betaki bongo na demi-finale oyo betamaki samedi demi-finale oyo betamaki kaka na septembre awa ezalaki bongo commune ya Masina abetaki na commune ya Kalamu kasi abetaki commune ya Kalamu na 2-0 victoire et kendaki na ngambo ya Masina pe Masina zalaki qualifié pour na finale et yaki ko beta ma deuxième match zalaki bongo ba kolo mabelo to bengi bongo bana Kingabwa to pe commune ya Limete abetaki na commune ya Gombe kasi match kendaki 1 but partout pe commune ya Limete a éliminaki commune ya Gombe partir au but oyo bongo et pesa ki penanzela ete commune ya Limete bakende na finale to ya kokoma na deuxième phase oyo betamaki bongo dimanche
Deuxième phase, topé finale et betamaki dimanche où ezalaki bongo commune ya limité contre commune ya Masina. Donc match ezalaki penza ya makasi ndenge na osenga pena na régie ba balansaka biso ba image wana pour que ba mona match wana ezalaki benda bik ezalaki match moko vraiment Masina ayaki blagité lokolo. Loboko ezalaki penza somo équipe ya Masina ezalaki félicité parce que abetisaki penza Kingabwa bale alakisaki penza Kingabwa ke toye ko sala jeté malgré balobi mabele mame mais biso toye kaka poto zwa njungu oyo tomema yango abetaki Kingabwa première mi-temps Masina abandai ko mener Kingabwa da 1-0 et tango ba ke mi-temps na retour Kingabwa ki ko égaliser 1 but partout et après bayaki ko beta final topé bayaki ko beta na nini na bango o ezalaki bongo parti robi et commune ya Masina azwaki coupe alongolaki Kingabwa na ba tirobi kasi wana ezalaki penza mwa lisaponge pona kotalisa bino place nini terrain oyo waya euti pe place nini ekomi kasi lokola tolobaka toza wana pona population tolobaka toza wana pona kozwa pe makanisi ya bana mboka ya bana ya population kotalisa yango bakonzi bayeba population elobi nini population elingi nini parce que na lobaka toujours mwana mboka kumu ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo azalaka toujours litoi ya kofungwa pona koyoka population elobi nini penza oyo population ezosenga yango na kosenga na papa Eli tomeka kozwa nanu point de vue à population ndenge ni bamonaki inauguration ya stade wana otozobenga stade municipal ya Kingabwa tope Etienne Tshisekedi wa Muluma nazana mwana mboka oyo akoki penza kopesa makanisi mbote mwana mboka mbote papa na ngai bazai kolanda yo na ebito koki ko se présenter est-ce que oza mwana Kingabwa oza mwana limité ouais ngala za mwana ya Kingabwa na botami na Kingabwa je suis grandi à Kingabwa mutolu nange kundama na Kingabwa donc naza pe na mwana ya Kingabwa mabele mame OK mabele mame mwana Kingabwa kati toye kotala bino na mabele na bino tozo beta lisolo ya terrain oyo waya je pense que tomekaki un peu kofungola oyo bana mboka ba comprendre sans penza place terrain oyo banditi ekoma esengo nini bozana yango ya komona tout d'abord bijou oyo basili kopesa bino na Kingabwa vraiment na part na ngai tozana esengo makasi na bijou oyo biso tozona Kingabwa parce que komona Kingabwa ezalaki terrain moko ezalaki ya mabele zelo tango banaki kosala ba municipal na ba commune mususu biso banaki ko déranger biso pourquoi Kingabwa azobetango kara mais lelo nzamba yoka ikolela biso pe bala Kingabwa atindi moko ya moponami na kati ya Kingabwa oyo babengaki na kombo Jean-Marc alobelaki pour la Kingabwa nde toki kozwa bijou oyo mais pas si na biso eza omoni tango mutata na initiative ya malamu botika initiative na ye continuer tina suka tango boye ko arrêter initiative ya mutu parce que ezala bato bapesaki bango terrain ya waya avant que Jean-Marc azwa terrain oyo ezala bato o bapesaki bango badaki ba visionnaire te pona ko bâtir Congo il faut avoir la vision et donc c'est un visionnaire bato baleka qui le passé badaki na vision courte baki na ba vision mo daki limité bapesaki solution pona waya te mais tant Jean-Marc a joué waya alakisi vision lointaine vision ya musika alakisi que ngala za un vrai partenaire na kati ya mabele nanga na pese loko moko ya bien mais lelo esengi que azala quelque part place azali mibeko za mibeko apesiye punition ou apesiye batie quelque part azala ezate ke bokata vision ya mutu na mukuse parce que ndenge basa inauguration biso ba to sepelité vraiment wana to bandi siko kokota penza ndeko mususu ndeko yaka pusa na leka koto toza pona bino ndeko zelaka wana to kozwa yo tozwa nanu ndeko toki ndeko apesi mwa makanisi totalaka mingi kamera ya papa Eli toyebite tozobeta masolo ya stade oyo toyebaka ngo na terrain waya lelo komi stade municipal Etienne Tshisekedi wa Mulumba inauguration nango yuti ko salima pa ya mwana mboka Jekoko wa Mulumba soso ya mboka na ebite yo tanki mwana Kingabwa ozwi yango penza ndenge nini papa batika talaka mingi kamera ya mutu penda
oya uti musika aya sali boro iterimilo je kokwa bunda na boro abeta ngo boyete comprendre abeta ngo boyete comprendre babunda bitumba awa je koko entre nani député na biso nani yo mususu nani boda motemona baya batonga tero boyete mwana nganya uti musika aya pesi boro vale atongi yango na ndenge na ye moko boro pena esili pete esili te mbe baye mbangu inauguré ngai naza contre makambo na ngo moi otesama ya na contre nango na nyonso pona ni to pusana no kotoyo basali ete bana mboka babanda déjà kobeta bale tala ka caméra papa eli na biso boy kole loko oyo asisi on a unte kole loko eza l'état papa pusana nanu l'état te kole loko toboite municipal eza ngwa l'état be muta tonge loko jamais kabundu OK ndeko na moi pe ndeko alinga loba ndeko pusana kotoyo ndeko pusana kotoyo alobi yango toloba ngo lelo boy ala kata kingabwa bameka bakokate jamais kabundu ayafandisi eloko yango lelo oyo bo bit o to ekomi fier ya nini ta kingabwa. OK fier ya kingabwa ndeko merci tozobetela honorable Jean-Marc Kaboun maboko po atelemisi loko oyo mais maboko pe na ba initiative oyo ba banda ba initiateur ba banda pour que vision pe et y a pas mon mboka Jean-Marc Kaboun parce que ba lobby main dans la main nous soutenons le chef de l'état main dans la main tout ça là qui ekolo et que bilboso ndeko za mona kingabwa na moni ope na casque oza wewa obula kotoyo esengo nini boza nango ya komona inauguration tiko sale mapenza na stade municipal ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba otomesana kobenga yango terrain waya eloko moni ondeko epesi bana kingabwa nyonso esengo mingi po anini po esiko ezaki esika moko ezala salité depuis le temps eza bakonzi ebele na kingabwa wa bakipa terrain ote Jean-Marc aye kutu ayesika azwi ba moyen na ya disposer ba moyen abongisi place o après ça bayokele mitema mabe bache politique ya mabe bakosele makambo asali boya lobi boye bazue babombi ekuna ape bamemi makambo ngo sumbangu eloko esilite baye sali ndeti ba inokire po batu ba mone ke bango ndem tu basala kango jamais biso toyebi fondateur eloko mais bozo lobelo esilite tozomona awa synthétique eza tomoni bakiti tomoni kitoko stade moka kitoko esenga kinini esenga kinini po esila ndeko esilite parce que bakiti oyo bakiti oyo esengaki batia ezali esili nanu te soki tokoti na kati okomona même bavestiaire bawese batoilette qualité oyo balingi basalela eloko oyo nanu bangai baengage bato batraite na eloko oyo baporte sote baporte d'entrée oyo tozokotela etalo na manzanza nanu esili te batiki biso kaka inasieve boye ata bobombi mutu mais bino bocontinue projet ya mutu. Donc pour Nabino, il fallait pas continuer nanu. Continuer notre projet mutu ba sili. Fallait pas inaugurer ngo nanu te. Ba sili si notre projet mutu sili tina suka ba pesi pena elongi ya photo ba lakisa ki biso o ba benga ngo nini maquette. Ba si maquette sili ba bungisi biso nzela liboso stade ko da salité te. Pour moi mbula soke bandi moi evandaka aula nzela oyo. Fallait pas ça la projet d'agi makadame sanini ekota et ya tikoto propriété ekota tout en tout. Pour ça la biso yango wana. On va contacter, tu vas contacter, va continuer projet. OK, ndeko nyo bakisa. Elona ngina bakiseza ke balinga ateke ba politicien to nyonso bazaka mitema mabe po muto mtema malamu asali mambo na ya bien bayokele zuwa mtema mabe ba bloquer ye pe musala na ye asilisi yango te ata asilisi te mais biso toyebika ye muto asala ngo kombo etikalika ya ye bango basala nyonso mais biso toyebi ye. OK. Merci beaucoup, merci. Wana tozo continue toujours reportage na biso. Chers fidèles téléspectateurs, les abonnés, nous sommes en train de parler sur Stade Oyo. Bozo mona to telemi liboso na yango. Et oti kozala inauguré ndenge tolobaka bana ekolo baza wana pona kopesa makanisi nde tozozwa baimboka bavandi na kingabwa pona kopesa makanisi na bango par rapport ya inauguration pe par rapport ya bijoux oyo bateli bango na kati ya kingabwa nde
troisième kitoko. Mamba, qui dit battre? Il y a tout le monde. Merci, nous sommes à la fin de notre reportage d'aujourd'hui. Comme je venais de dire, tozala qui vraiment na commune ya limité na quartier Kingabwa pour na kotalisa bino stade oyo to bengi bongo stade municipal Etienne Tshisekedi Wamulumba, baptisé par mwana mboka Jean-Marc Kaboun oyo penza zalaki initiateur ya kosala stade oyo totiko toza penza liboso na yango wana topesi mbote na bino nyonso bolandaki biso tolobelaki penza tournoi intercommunal ya football oyo ebetamaki et tolobelaki mwa makambo ebele bauti mpe kozwa bana Kingabwa ndenge bapesi makaniso bango par rapport ya inauguration na yango ndenge nini penza esalemaki. Vraiment tokomi na suka botikala malamu na bisika nyonso bozali topesi mbote na cameraman wa simbi bilili ya lelo papa Elikam mbote na yo mbote na bino nyonso bakongomani nyonso mbote na mese vice-premier ministre de budget Élisée Bokumwana mbote na yo mbote na fondation Winnie Botuli Mokonzi ya Chwapa Winnie Botuli Mokonzi ya Chwapa place ozali mbote na fondation nyonso topesi mbote na bino nyonso tu bana Kingabwa bana limete tobosani te kopesa mbote na batu nyonso bolandaka biso toza wana pona bino pe tokotikala te toyebi ete tokozonga lisusu na numero na biso pona kotalisa bino lisusu ekolo ndenge nini penza ezali kokende botikala malamu.